bazombo na yeki nini na pas toucher l'esthétique natali ba capacité ba travail et puis naza bina na travail mo coaching fort et ça linga bien on mone singa pe kwa les ex la melingulu na yana oboka kaka boye na mouvement na pe na continuer oboka kango. Bonjour et bienvenue dans votre site www.Vérité Universelle Télévision. La seule site qui vous donne les informations précises. Namakasia. Mon bon, c'est Maître John. De prix sur Zolande, moi, na poto ya tonga balobin Zambe ya bilele kwa. Balobi mission un bino bolinga kamingi masolo ya artiste o ememaka na s'il vous plaît votre Laura Gila Boubilenga kati autrement dit. Barcelone de la Prince balobi lelo nazali na matete place oyo ba musicien o bolingaka pe mingi bana poto bana Paris boyebi bango tout jeune bao na Blackberry place o ba répétera na ko assister bango lo na répétition na bona meka ko assister mukina e bandenge nini e le kaka vraiment ce bozo yoka babi na sima ya caméra na moni Eric Abdel Mbali ya Pembe balobi tozaka bisumi balé na kati ya Vérité Universelle sans oublier une équipe technique na nyonso na bosanité balobi les 4 le les jour maman bota Laura Gila ba botama ba joyeux anniversaire ba botama elamu na maman bota Laura Gila bu mimi mambona peso maman ba coup de chapeau no yango to mekempe kokota to e ba makambongo ezandenge ni na kati kuna merci beaucoup ba na poto ba na Paris bozo mona de répétition to na répétition hein bazo assister dans la répétition to mekempe ko assister bango to e bandenge ni l'écran comme ça to kozongela bino sima merci beaucoup.
La
Avec ma fière de travail. Merci beaucoup. Roger Abomoto Salala chérie, principe Zalaki. Ya fibanga fiba ya melinyoso. Ya tiki yanga lola mabolo tali santima langate. Ya sacrifice yanga bolimo mimi bakala mama. O koloni yoko comprendre. O comprendre. O comprendre.
assister bango na répétition la bango hein tout moni président tout jeune na Blackberry vice-président. Bonjour président. Président ça a été surtout mbolo simple quoi. En fait tout c'est non maxi single miroir face au destin bima quoi. Pour kala trop ta out banine. Ba monaka kaga boy tande saliga. Wa misti tarabubini singa estamana hotel na répétition moko tena kena na bina boy. En fait eux appellent eux na ba coulisses to bomba makaka pour en fait soto bimi pour après la sortie officielle de ce que tu comme le cabinet si quand moto répéter pe ba show ba doit comprendre idée na biso quoi et to bomba un peu moins trop quoi. C'est-à-dire que quand la trop un miroir face au destin pour en fait cause à liboso miroir eza komi tala komi ba oyoni nozoluka pour ça un défaut et ko revêtir na miroir na bibna sinon mitali koto liso na ngelo mo bozala komi connaître yo moko quoi. Ouais. Merci beaucoup président. Bonjour vice-président. Ouais, bonjour. Bonjour Laura, moi c'est Gitoro. Vraiment, on a passé tout le monde, tout le monde a biso. Quand on a tout coulisses, mais quand on a biso, tu as défenseur à musique congolaise. Tu as défenseur pourquoi? Bah venez biso, bah quoi d'abord on va attaquer. Au moins une équipe pour être solide, bah défenseur faut tcha, bah tout le monde bah outil na terrain ma belé.
bato babeta terrain mabele bakimba makasa ebi ke ndenge okanga mutu mo babeta ndenge na ba pelouse donc okuta pena ke jomo ba abeta na terrain mabele macha lokolo ya te on na ba isama mpe kuna ba glodi ngonda e Mohamed Salah oleka pa ngal leka boye akute lokolo mbanda ka isama oleka po isama beta na mabele ce qu'on biso to beta ba guitare on na ba sèche o na benga ngolo wa terrain mabele bato nyonso ba répéter na ba instrument ba nini ba niwana eza kwa ba répéter na terrain na synthétique na pelouse donc pour muta kemba za la mire fa utana mabaya o mona o yango tonga pena ko précipiter te to que na instrument po tona posa tant to ya mona ba instrument bato ba comprendre que ba yo bana niveau mususu talaka ndeto banana debina ndeto ko mala mona pena ba ya ba ko mupesa pena makambo to ba ko luka biso moko ba ko mupesa sko to ko pena après ya otanda sko ba me bende ba instrument pena to ba no beta sko na terrain synthétique sko yum to beta no kana synthétique yum no mabele ndenge za la raté so kute na lokola chalim okute na lokola genius to kute na lokola Jani basi oleka donc batutu ba pesa biso confiance vraiment biso pe to linga bino fort to sala kaka to multiplier be fort pour na to honorer pe bino kaka ndeka ezala kaka donc merci vraiment na batutu. Merci beaucoup très cher fidèle intendant la vérité universelle ne makambo quoi mon boss de maître John moi na poto tanga Domboula de Bundes orchestre papa social Gagner en tonga mouton dans la 7766 esprit. La femme sacrée pas comme les autres. Babi yosa pas comme les autres. Ce qu'il faut là que ça ba on orchestre na bino tout jeune ba on a vu que yebi na zoye na site na yo maman oyebi vraiment tout jeune ba. Ozo ko évoluer comment na ba musicien belé boy. Ozo ko évoluer comment est-ce que vous avez un sponsor, vous avez déjà un producteur moko boy ou azo ko produire bino to sponsor moko boy na ebité bozo ko évoluer vraiment comment. En fait na pesino Gaël Zatonga bambota trop yeto solo la ne moi trop conseiller nga pe moi trop so na moni pe na moni ira zawina et na pesi so nani Brenda Ntangi basaula bambota trop vena nga héritier minimbu potaza papicho de dast pulumba en fait et makambo za moi pas si mais avec nkolo to koka to zokoka pina ko sala les mieux quoi pour en fait makambo so expliquer des alara tomso otika au talaka to longa tomso so côté to zalaki pour na aussi pas président la bino de plique pour maniance to longa côté to zalaki yo mo yebigara talarara yo mo bito longwana na ba l'arte na ba carte na ba nini te mais avec toujours moi ba relation où ko sala biso pe lelo to survivre et nzambe na mettre tout pour succès dans autant succès dans mon PPA et mon pépé pense que pour yo kuta yo faut à na travail pour ce loko tu commander ba mister mso beti boye manzanza na manzanza santé bina que bando bomba ndeye oyu yo so te ya traité banani wana tout jeune ba beti ba manzanza meke on peut expliquer biso to yeba pe banani o ba beti ba manzanza o ba yebi te bazongela théâtre soit baluka mo cabine mo ba sala batana kwe e kotila bo mo monke ba beta manzanza yango no lobaka veut dire que tout ça musalon kana ndenga bien pour côté ozaki bando salon na ndenga bien et yango na ngina loba moni ba ebele ti ba komo esprit ya kolongwa koze boye po balande biso na Blackberry. Vous comprenez? Pour ça, tant que l'on est pas pomba, total à côté, bah bonheur mobile. Si tu l'on est, tu m'en as baillé, bah comment l'on veut dire que ndeka miya que l'oba baillé belé bah l'on balande président miya que chouchou. Ndé bisope baillé belé bah talika idée à talaku bah no koyo bah na bango danger te me bah ça la boue. Ce que yo lingo landa mais boulot zanonte, au moins a que faux bani. Zala no koto zalaka et go aider et ça le bien quoi. Et miroir toujours haute l'eau musique et zawana kala trotte. Miroir face au destin. Et bien le 29 août, dire que boyo kaba rumba mo ezana calmé. Tara ezaka calmé. Yango mneza bina oyo comme eza calmé bena. Après ana ezana taxi jaune. Taxi jaune en fait tolobela ki on sir mambono le kana mboka na biso Congo quoi. Mambono le kana mboka na biso Congo yango to pesa ki titre ya son ana taxi jaune. O découvrir bande ko na biso pe boka wana eza ba rumba dansant. Eza to yembi to bini mwa dimi. Siko après wana bazomna kaka boy baya tuna nganda bazala. Kaka boy loko boso bini sangana kaka boy. Si da batukutu batu ba comprendre que ezande awa. Que batu msobo yo kango côté msote batu ba bulaki ide wana eza masa na biso wana ya uti Luanda. Veut dire que ya uti Luanda ai ana kin veut dire que abwaka dégâts zo yemba veut dire que aza danger.
ana ba branche belé quoi. C'est-à-dire que boulot de faut boy quoi. On peut ça les meilleurs pour te dire les bosso quoi. Merci beaucoup, tout jeune bao Blackberry na moni bino abosa ba interprétation ya ba nzembo ya ba musicien ebele to ki bosali ya Fabregas to ki bosali ya Fally Ipupa to ki bosali ya papa na biso Jibe Mpia na moto pamba babi Jibe Mpia na moto pamba kwa na ki bosali ba nzembo interprétation ya ba nzembo ebele eza dire ya kwa Blackberry meke mpe ko pesela biso yango. Dans Géomoni, avant au ma meilleur, il faut viser na bateau bazelé liboso. Avant on prend Fally Ipupa na Robino Fabregas banani s'il faut dire ça bateau ba bimeli liboso na biso ba kwa bateau mo ba pesa ki mwanzela mo boye ba yemba banzemu na bango pesa na mitu a bateau. Donc pour mutu a confirmer yo faut mon apena ko c'est le logo ya mutu ana bien a on apena que ah te que c'est que mutu za bon par rapport ton yo pesa yo mutu a comprendre mo gâté il pas za bon. Mais ce qui dit au bandit dernier logo mutu mo boko ki o sala ngote moi mutu peso confiance ne logo no mo pe zalate. Donc il faut qu'on interprète ba viona baza baza lokwa ba icône ya mboka na biso kwa bato lokwa ba papa chéri bato lokwa ba vena biso ntsone ba quadra kora ba Fally pour ba faire baza ba icône ya mboka na biso. Donc pour mutu comprendre yo il faut oyeba ko sala makambo bango ba sala eza kwa nzela olandi nzela bango ba sala pour créer ce qu'on nzela nao. Donc ndeza bonza par rapport à ça quoi. La musique à Congo donc to interpréter musique mo bete ya Nigérien mo bete na interpréter musique na biso ya Congo. Yango la sa capacité à ministère qui est ça complet, c'est ça quoi. Merci beaucoup balobina mekempe ko tia micro na ebite na senganzela pas président na mekempe ko tia moi quelques de musiciens na ye micro ba mekempe ko expliquer biso façon nini bazo vivre awa bazo se retrouver comment baza comment na ebite président olobini. Ah président Blackberry, il faut faire ce président Blackberry. Vice-président, président Lobina, tout nayo, bozo évoluer comment na mekempe ko tia ba musicien na biso mo micro. Dans jetant on peut savoir micro nga conseil na pesa bango nde bazo micro boy ba ko saté non to zuité to bundu na bike batamité mamala mo ba tala biso donc ba e ba pe ko aider ba musicien na biso et ça la ba rompe bien pesa bango courage pe force ya roya ka pe ba répétition mo ba bike vient nga mo be pa benga ngai na bandenge mo po ba sa ba bo chanteur ba imba bien. Donc baloba vérité oui c'est passé awa donc so bando ko sakengane na radiana car na ngai na dia boy ouais tika ba musique mo boya kala wa jomo bani na carte ma komo temana ba clé belé na mona ngata na ba TV o va na palola na émission boy jomo na ba clé on ningisaka ba pelenga car mais par rapport to ngolonga place wana o na zoa na nga carte na sala na nga makolo boy blo mo bongo baloba vérité ba pesa ba vie na bango pona orchestre et puis bato ba Hollanda bango. C'est ça quoi. Merci beaucoup Balobi Fabrice c'est que les bons américains Balobi papa social yo ebi ko soutenir bateau ebi ko sunga bateau bera do prince des amours da papa vertet chomo wala mbinga pe taille hein ala mbinga ka le roi tout jeune bera do prince des amours to mekempe ko tia karabo micro yenda utangola vraiment bonjour papa. Bonjour Gampote mère. Bon dia. Ya bon dia, comment ça va? Ah, tá bom. Você fala teu português. Eu sou tá falar. Bom dia, como é saúde? Ah, bom dia, como é saúde? Não, não. Na pessoa. Pesi ngai mbote, ndenge ni santé. Sko ngai saúde tá bom, saúde mie saúde tá bom. Obrigado. Yeah. Papa ndenge ni yo uti Angola, ukiti awa. O se retrouver mbama na orchestre est tout jeune Blackberry. Bato bana bana sur CT. Oh baeba ni na bango te ndenge nini toki na pa Fally pa na nyumba mo ko se retrouver ah eloko nini o e convaincre yo foya ah to eloko nini zo ko attirer yo o vanda kana bango ameke mpe ko expliquer bana poto bana Paris ba meke mpe ko ye onde singa pena somoninga na oti ba jombo na yeki nini na pas toucher esthétique na tali ba capacité ba travail ye pena za pena na travail mo ko coaching afo e salinga bien o moni singa pe ko exercice la melingulu na yana o boka kaka boy na mouvement na pe na continuer o boka kango sala ka moi bien wana zelo na moko yanga moko eza yanga moko biso na bana poto bayeba mon boss maître John de Prince sur Hollande ba papa social pa moko mutuma lamu ameka pe ko yoka kaka boy o ebinisinga Laura Gila bu Barcelone de la Prince o ebinisinga boss na pa yoka
Oh, tout jeune esthétique, azalaka na ye kakaboye, kakaboye, kakaboye aya, tande sali. Koto kuna kakaboye, kakaboye aya. Nanganda kakaboye, kakaboye aya. Kada peso wa vida dene. Maida zo dinero tafrime kazoza. Ruke vose fala toa. Luboko nanga ye komi boye. Luboko kakaboye, kakaboye aya. Bana potone kakaboye, kakaboye aya. Bana poto foba kabela nga ya. Bana poto boka belanga kakaboye, kakaboye, kakaboye tande sali. Dinheiro, hein? Dinheiro wana ressemble a um comida, spaghetti, peixe. Ya, obi que ngapi na ibi na uma spaghetti portugais ngo mwa muke. Ah, mais oui bien ngota. C'est moi muke na zo évoluer. Question on a posé que on a olingo pesa nga réponse. Est-ce que batu nyoso baza ba ibi dinheiro, ba ibi comida la sinine? Você fala mukado. Tá bom. Mais não comprendre. Faut faire na biso. On a lobi muke tá bon ya. Yonga na expliquer yos. Ozolo bana muke normal. Mais faut faire na batu la biso to laksa. Merci beaucoup papa pesa biso kombo ezana. Ngako mona nga Silia Melingulu. Silia Melingulu. Silia Amelingulu. Ozomona ke eza impossible Silia ko melangulu te ngulu nda ko mela Silia. Pour ni Silia Melingulu. Bon na lobi pouvoir ya so tali pouvoir ezana mabongo na biso. So tali wa muluba. So tali ba vina biso ba pomba. Un leader mon jeune. Tali leader na tout jeune esthétique. A jeune. So tali puis venanga Robino Mundibu. Pour appeler vice-président na Blackberry appeler so punition. Vice-président na ngai Blackberry ya makambo. Pesa makambo. So tali pe donc hein aza jeune. Ngamo pe naza diode. Donc Silia Melingulu. So ko za animateur o vima o koma o venu hein ba animateur ba benga wana ni. Ba animateur ba menopause wana ba ve wana. So za pardon to me kape ko tamsa micro pa batu mususu. Tout jeune yo na mo ndire na groupe na orchestre na ba Robert ngai. Bonjour papa. Bonjour, moi ça Pembe, Aleki Tabanabou. Kombo nani? Wa nga kombo nga abinga nga orchestre wagon vinyal ba charge WhatsApp moto aye na terre nouveau ba PC lumière. Akitaka za ka mulili batu baye ba WhatsApp te baye ba wagon te aye na terre nouveau na iba musique te ata na terre nouveau na ibo yemba te. Tant na ye na terre nouveau ba laxinga ke wagon ba yemba boye. Faut za chanter, faut tellement boye, faut za la boye. Terre nouveau ndembe salinga. WhatsApp, est-ce qu'il y a une terre à nouveau? Vous se retrouver quand même. Mais ce qui se retrouver, dans ma rebelle. Pour notre aussi, caractère, notre aussi, parler, devant la parler na biso, mais qu'on se retrouver mon bonnet sur mon amère, c'est ce qu'on a bonnet ma bé. Théo, ça m'a bêté. Moi, je me dis que c'est un bonhomme qui tout n'a pas bêté maintenant on a bien. Une vérité universelle, on se retrouve, on a Vanzouana. Est-ce qu'il y a une terre nouveau? On se retrouver ou pas? N'engue ba leader nangai, babani na ko se retrouver gravité. Moi be biso ko se retrouver gravité. Mais muke o bazwaka, ya mwana bakabola ka biso pe to tsaka na poche. Po bango ba sesa biso misala te ya, ba peta so musique bo boete o. Ya o te ya biso la ba mbongo ebele te, biso sa biso l'élaborer sans ses enfants travailler. So travailler. Biso beta musique te te beta visiter ta musique mo be travailler ndo espèce en makamune ti ser na ngano za boko ba kete WhatsApp yo nde na monyo bo fo ya na parler na tableau ta moi $50 solo bien so benga mo te sanga bien so isinga ke ya na parler dans mukini o pesinga wana ko sunga so kabenga lo kwa kabeli batu jeune so batu no mo ba kabeli nga ba kabeli pe bangoti ke ba kabeli batu jeune te ba kabeli président tout jeune. Oui, oui, bah président tout jeune président. Bah président tout jeune président black. Na vice-président black. Non, biso a leader za raté. Biso a tout ba démocratie. Toi na chef na biso Charlie Mieta. Ah chef. Ba bien télé chef kunyanga yo pe chef. Là sans no chef. Wapi? Chef wa va na katikati. Na suka. Ba bien respect na chef to banda liboso na chef. Ouais, bonjour mère. Chef. Ndenge nozo ko encadrer bato oyo ebele bo ba jeune garçon minene boy mikolo boy mtomtana éducation na ina comportement na uti na famille na bango ozo ko encadrer ngo comment. Merci ya liboseza kozano d'abord sage à part koza sage de deux koza respect d'abord non ya air ya travail et puis okima travail tous à présent façon de parler aussi. Et
Et puis à part ça, na musique. Na musique pe salaki. Ba nomenga na poste na zana. Chef, est-ce que na clip na biso ezo bima sikoyo. Président Pessio, moi, est-ce que tu peux quand même voir? Bon, na marché single oizo bima na invité, mais na déception moi qui ton azali. Donc azali au bien ballon vocal perso yemba. Vitamine, nzokolia na toujours besoin. Mafuta tabelia makado mingengi soki eza na moto. Otikana profite wo ngana zwa libela. Moni okoli moto ndenge nyonso bebe yebaniera takateo. Donc on est vocal o ba nanga d'abord ko bungisa chef oyemba lokwana. Nebi ngana zabu ngana iba voka mise nyonso. So kosinga na opesa yo. Bon oyemba lokwana. Bité ce qui yo ozoka ngana oyemba lokwana. Nanga imara lokwana ngai. Te na oki oyemba lokola héritier Watanabe. Ah, tenga imbaluka boss. Tenga na ebisio. Boss live a grand chanteur mais na imbaluka été. Tena oki na voix na yo e bimi lokwa ya ye. Ah bon, ezapé ma bête na bi ke ye a des prêtres, un maître dans son imbaluka eza ma bête ba salam na place à Zwami donc c'est un peu ça. Mais na juste na bandila mwelo mo bi non que c'est un président na vice-président bazarati. Bazali papa okosanga te moningai naza quand même une expérience na mambo yo na yamba bato théâtre mo ba ba président ba mi balé le bazap ko kosanga te chef na ebi wana ngo kosanga na boy na ngama mtikana leka ngai président tout jeune na vice président Blackberry sauf ba linte basali be chance wan tal bon moko hein bonjour papa bonjour maman kombo nani Biki Rouge beauté de la semaine. Biki Rouge nani beauté de la semaine mais quand un peu qu'on pousse à moi pour faciliter biso beauté de la semaine tu vois jeudi il y a ça beauté à la semaine surtout comme dimanche ça peut na beauté Biki Rouge pour nous linka cause en orchestre bon omoni en fait ce qu'il faut aux alana bateau bayebi pour yope oyeba so aux alana bateau bayebi to oyeba pété donc on a ba leader bayebi donc puis ça pour ngapena comme grand ya mona na sana bango. On s'est retrouvé quand même. Bon, on s'est retrouvé, on a bien. Moni bino boloba kana présence ya ba président na bino, ya ba leader na bino la bo kende boye o wanga nié. Vous comprenez? Ndeti nga lo banga tana kep na ko wanga gazi na tonga jamais. Vous comprenez? Ndeti yosko o ndima eka po mon tout jeune azana Blackberry azana. Na absence na mo yo okele kana émission na yo mo bo comme finga bangwa mort. Ah rien. C'est bon bah ça là, bon biso tout est trop ça maman bongo. Ba président nga bandima peut-être pas 8 ans. Biso peut on ndima to na lokola papa biso ba la biso nzela malamu. Voilà, tout ça pe na finga ti. Zara pona on ne o sala boulot kaka. Tina lobi peut-être que lobi na longwa tina zawa ndi. Apendi na zawa. La solo. Na zape na awa donc charge ma mtu na zawa. Ko sanga to za orchestre na ngana betaka tour na olukayo. Hein? Bonjour papa. Bonjour. Ah papa Facebook kaka. Ah. To bunda bimo sapenda. Oma papa kombo nani? Mbiaka. Ah Mbiaka. Papa vraiment. Nanzimité ko tala boy vraiment boy. Tout jeune to Blackberry. Na bango mbale moko amkono. Po nini yo nzinkara. Yo ba kamba yo papa moko mikie. Ba orchestre ze belé ya mineno ezamba circe ya dégâts. Unzimika bango po ani. Te baba miketa. Ngapena ouais baba président nanga baba papa nanga mukonza mukia zalati te mukonza mukia zalati lokola ke da bango ba liboso seke ba da ba konzi mbona fana buka ga mbona ouais papa skoyo olobi nini pona bato ba otala bino bozo vivre comment est-ce que awa na Terra Nova ozo se retrouver quand même ouais na se retrouver na mukio ba leader ba pesa nga même ya minute na ba carte na ne lote mais na se retrouver na ouais mukio wana ba pesa na so yoki vice président da lobby tout Blackberry bo kosate wolo ba vérité te vice président te to ba demukali nga chef ate donc zo tuni ngomuni buto ba demukali le chef ate